Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonet. Mbote bato balinga rando na ba oyo balinga rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote ba namike na ba bébé. Mbote ba Sainte-Anoirite, Sainte-Thérèse, Sainte-Ingrid, Kabongo. En tout cas, inosbi bozako traité le cola musicien te. Inosbi bozako traité le cola star congolais te. Inosbi bozako traité que le cola moto a sali phénomène na 2019 oyo a ningisi mokili. Ba jalousie to bozako zoye nani. Bozako mona inosbi azali étranger to bozako kanisa inosbi azali rwandais. Mais bobo sanate inosbi aza congolais netibino inosbi abotama na kati ya Congo ezala ba parana e ba koko na e bazala ba congolais to bazairwa ou bien ba rwandais ba tanzanien mais inosbi azali 100% congolais abotama na Congo pe asala ka miziki pona Congo asala ka miziki pona Afrique pe pona monde mais ya liboso asala ka yango pona ba congolais nyonso asala ka yango te pona bato balobaka ki Congo to Swahili to Chiluba inosbi miziki na ye enengisi mokili pe eko continue koningisa mokili yango wana foko zoye ye loko ya liboso comme musicien comme star ya munene comme fierté ya Congo oyo moko ya futur oyo bako ningisa drapeau ya Congo drapeau ya Zaïre na monde po esi abanda ko ningisa mais turoyo sa ningisi bendele ya Congo Zaïre na mokili mobimba yango wana foko banga pe ko respecter inospi azana 21 ans 22 ans 20 ans 18 ans problème exacté inosbi azamutu ya sika na miziki te donc elobi binomoko abima na concours soki ya nini mais tango abima azala mwana moke bon lokola abima asala eloko asala elingi koloba expérience na ye na public abima mokolo wana elingi koloba inosbi carrière musicale na ye eza déjà molai elingi kokokisa 10 ans to esi eleka 10 ans yango wana faut respecter ye comme on respectaka ba musicien nyonso bato liboso ba respecter ye ezali ba musicien ezali ba journaliste pe ba autorité ya mboka po peuple kutu aza ko respecter inosbi pe aza ko linga ye yango wana faut pesa ye esika na ye azali mwana moke c'est bon mais na monde musical aza mwana moke te parce que aleki expérience il y a 5 ans avant aningisa mokili boye aningisaka déjà Afrique pe aningisaka bisike bele motu nyonso ayebi ke musicien moko azalaka na Congo kombo na ye inosbi azali musicien ya moke te inosbi azali amateur te na monde ya musique mais inosbi azali professionnel ezali kambu ya age na ete na mona awa na diaspora te ke baloba na mwana moko abanda musique na 5 ans akomi na 15 ans babengaka ye amateur tango aza kosala makambo oyo mikolo baza kosala bazwaka ye professionnel batalaka age na ete même aza acteur ya cinéma ezali ndenge moko azwaka pe salaire ebele ndenge moko na bacollègue na ye oyo baza na 90 ans soki pe baza kosala mosala kitoko lokola ye aza kosala alors inosbi kashe na ye azwaka pe mbongo koleka bacollègue na ye mosusu pe kokoka na bacollègue mosusu pe bacollègue mosusu baleki ye yango wana inosbi azali tout court tout simplement musicien congolais zaïrois inosbi azali 100% zaïrois congolais zaïrois inosbi aza star mondial il y a origine congolais zaïrois donc aza ko mériter ba respect ebele aza ko respecter ba valeur ebele pe aza ko mériter bon
olimbisanga aza komérite barespect ebele aza komérite barespect ebele aza komérite bapesa ye valeur oyo esengeli na kopesa ye soki olingi kopesa ye te sala oyo kosala mais yeba yango inosbi ye akotelema wana te akokontinue toujours komata parce que ayebi eloko oyo babengi musique ayebi kosorganize na bato oyo bantoure ye aza na baconseiller ya kitoko azali na bamanager ya malamu mpe ye moko ayebi mosala na ye aza na bachorégraphe aza na équipe nyonso oyo esengeli te inosbi akende akoma ti bisika oyo bino nanga toza koimagine te mpo na miniti oyo inosbi moto akodute na ye aza te centricage mokili ebini biloko ya inosbi